Bonjour père, bonsoir bande konanga lisolo Congo. Bo s'abonner, bo liker peu, bo partager. Tokoloba bosolo et kosi kolabino, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Kaka na émission lelo. Tokoloba bosolo ya mama Denise. Tokoloba comportement na biso envers ba initiative à mama Denise kaka na émission lelo. Kaka na émission lelo tokopazante ke toyeba Congolais lingaka nini, Congolais eloko nini asutenaka ne eloko nini asutenaka te. Kaka na émission lelo toleka. Tangu Félix azwaki pouvoir na utaki kolobango na ba émission na ngele ki na lobaki eloko moko na bitango Félix azwi bokonzi makanisi ne liboso ezalaki biso batu oyo toza na ba moyen moke oyo toza kokofutela bana kelasi te. Ide na ye ezalaki totanga ya ofele pona lobi bana na biso pe bakoma ba ministre, bakoma ba PDG, bakoma pe ba cadre. Yango wana nde na yebisaka bino. Mais lelo Congolais loko nini alingaka ne loko nini alingaka te. Eza koyebana te. Tolandaki mama Denise Nyakero, Fondation mama Denise Nyakero, Fondation mama oyo mama Denise, première dame. Ndenge ayaki na mobali na ye abengisi bano bazwaki examen d'état oyo balongaka mobu eleki abengisi bango ezalaki le 26 août 2020. Mais moto akomata ngo na Facebook te, bokomante te, mais tolingani te. Makanisi na bango eza nini? Tango Félix alobaki classe eza ya ofele batu bamonaki yango comédie, batu bamonaki yango koko salema te. Mais lelo eza bosolo kelasi etelo ezongi ya ofele ndenge ezalaka kala. Yoka likanisa mama Denise Nyakero na programme na ye Excellencia eloko nini amemi lisusu aye ko appuyer makanisa mobali na ye Félix Antoine Tshisekedi ndenge alobaki biso pe babola pona nini lobi kuna tobima ba gouverneur te. Mama Denise tangu banque et financer fondation na ye avec $300,000. Mama Denise na kolia mbongo yo te. Mama Denise alobia kolia mbongo te. Mama Denise azwi mbongo wana atiango na etelo. Yango ndo monaki na kotala bilongi te, na kotala province te. Mama Denise azwi 10 lauréats. Alobi ba apesi bango bourse bakokende kotanga na France net na film. Biso bato ba moyen moke totala mosika d'ici 5 ans 6 abana na bakozala banani bakoya lisusu kokamba ekolo Congo. Makambo eza maka na tango Mobutu oyo abandaki soko mutu azwi atindi bango batanga na mboka ya poto. Mama Denise na fondation na ye, mama fondation na yo oya Denise Nyakero Tshisekedi ane oyo etindi bana zomi na mboka poto bakende kotanga bakofuta ta un rond te, bakofuta ta un franc te, bana na bakotanga ya ofele. Et puis na programme wana ya mama Denise akotala bilongi te, akotala elongi ya moto akofuta te. Yango nde nalobaki il faut naleka na émission lelo nayebisa bandeko na ngai to soutenir mama Denise Nyakero elongo na mobali na ye Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bana wana soko basisi etelo na mboka poto bakozonga bakadre na Congo. Mais bana wana ya babola liboso ezalaki bana batu baza na bakombo mwana Alexis Tambwe Mwamba nde moto akozwa bourse na ndenge mayuya aki atangi azongi lisusu PDG. Mwana Bemba Saolona
ake bapesi bourse na ndenge mayuya azongi mama Denise atali elongi te wana na koloba bosolo bana wana eza pour 10 ans elakisi mibu zomi akobanda kozwa zomi biso babola pe toko se retrouver na kati ya gouvernement yango nde makambo ifallait to soutenir na Facebook yango nde makambo ifallait to partager mais biso to partager ka makambo ezangi tina maki mukeba ya fingi bato to partager ya ko partager zalaki tangu mama Denise za ko pesa bourse na bana wana le 26 août il fallait to pansango to partager ndenge zalaka. En tout cas, na remercier maman Denise Nyakeo na initiative na makanisi o mobali nazalaki nango oyo batie na application maman Denise andimi mbongo na ye oyo ya fondation atali alobi te bana babola wana pe ba se retrouver ata lelo te ata lobi n'est-ce pas un changement tout partager tout soutenir maman Denise Nyakero Tshisekedi et l'on fondation na ye na programme na ye Excellencia na Nzambe mama wana akokende liboso. Merci maman Denise Nyakero nga na mboka États-Unis nazali ko soutenir yo et biso ba tozaki na moyen moke to soutenir maman Denise pona eloko wana ekende liboso. Notez bien nalinga ko bosana na kobosana te na seka mwa moke na koyebisa mama Denise Nyakero boye na mokonzi ya mboka bosala suivi na sima ministre enseignement okomona kaka bana na bango nde bakobanda kobima ba lauréat parce que bayebi mama Denise akobanda kozwa 10 bana eza bosolo mama bosolo ekosikola bino na kati ya fondation wana mama nyata lisusu eloko moko batu oyo basala kombo bana na bango bakoleka na kati te kobosana te corruption esili te na boyi kotia komba Willy Bakonga na lobelie maza na bitelo bakochange pe bakombo etelo baetolo ya ndenge wana bakoleka nanu te soko corruption na Congo tosandeli ni pona esila mama Denise il faut vraiment olandelaka bano bazwi parce que na omona ndenge ni toko bloquer yango te parce que bango nde bato basimbi makambo omonaka diba na ministre biso babola toza te mama Denise bocha mokolo to na eloko wana nayebi ekosimba ndenge oso bandaki Nzambe apambola yo bana na pe ba se retrouver elongo na Nzambe na mobali na yo tokokende liboso bosabone bolike na kobosa na ba oya ngai te jo batantu ya oya BTT service Fisto Moni oya mwasa pembe Nikle Tungu oya papa Bobi André Marc oya mwasa pembe Carlos oya mwasa pembe bangonde bazali ko soutenir lisolo ya Congo elongo na fondation Bobi Batantu bosabone bolike tokoloba bosolo ekosikola bino. Merci.